balandi tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino mpo nayebisaka bino ke likambo eza ya contrat tosinya tolobaki tokotala nani akotrahir moninga bien ke mitema ebandi kobetabeta bino ndeko Eliezer yo komi koloba boye yo komi kosoutenir nini vanda yo kaka makambo tokoloba ti papa ozoloba oyo ezoyela yo na mutu na ndenge osambelaka asala ta boye toloba ke akomi kolabo alie tozoyo loba oyo nga nazoloba tosalaka yango par détermination papa engagement évocation musala oyo ni tete sambele tokendaka ala ti bapoliticien na bino ebele awa bazalaki na opposition kolobaloba bakatisa balaka biso nga na kokatisa na oke wapi na mwana mokolo lupango oyebi kombo yango te na banda kotangisa bino yango lelo le 4 janvier mokolo ya bamartire ya indépendance ya mboka oyo ya ngai yango ntango nakoloba makambo yango nazotala qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là na Yimka mundele kobeta bandeko oyo ya ngai masasi lokola eloko mosusu eza problème après oyo wana mokolo yango ya bamartire bakongole balekisi yango ndenge nini ezala bakinois ezala tous les congolais ya province comme ya diaspora est-ce que bayebi sens nango na nsima nango il y a seulement 2 jours oyo date oyo babomaka mwana mboka Mamadou Ndala le colonel et notre martyr et le kaki est-ce que bato bakanisaki quelque chose bayebaki que il y a eu quand même quelqu'un oyo akufaki quand nous devons ignorer tout ce qui se passe même bao bazobundela ekolo tokokanisa banani un pays où ba reconnaîtra kamutuka soki akufi mais soki azana bomo jamais on peut l'honorer bako taxer soki ndenge j'ai dit ceci bande konangai ce pays n'a pas besoin ya ba juge de touche yo vandi na gradin ozotala bato mususu ndenge bazobeta te yo pe kita na terrain tona posa ba juge de touche te ndeko Eliezer asali oyaye bisika zosuka yo pe obakisi c'est comme ça que le pays va changer. Ce n'est pas yo vandi lokola juge de touche otala kanani abeti bien nani abeti mabete. Ou soit on est congolais, soit on ne l'est pas. L'année de tous les enjeux. Ndenge na koloba. Bande konangai, notre envoyé spécial, oyo bozolo bake ndeko Eliezer abandi kosala publicité ya ba commissaire spéciaux. Publicité ya ba commissaire spéciaux ya likamuni. Ba yebi ke nazape na commissaire spécial moko na kati. Wana makambo ya ba politicien. Maintenant lobi ke nazana ndeko moko ya mwasi au moins nazaki koyamba une mission. Aleki commissaire spécial à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui sert son pays. Et nazaki koyamba na cadre ya opposition. Rita Chei. Tango aleki bengi, nous avons commis un caméraman kuna pona kozala permanent na Chikap. Didier Kiku. Baza kuna na mwana mboka Gilles Tambwe, wana za journaliste ya RTNC. Na mwana mboka Kennedy Mutombo. Baza kuna bakosala musala. Mais ndenge nini koyoka mutema soki ndenge nini? Kala mingi te bokolanda ndenge Rita Chei ya kitaki. Ba fête ya nouvelle an eleka ndenge nini? Kinshasa on n'a pas décoré parce qu'elle a résaté. Na yoki mutema pasi tangu na yoki sango ya jeune fille moko akenda ki réveillon azongi na pongi wana kota na ndaku pona lala mire ko elie akufi. Ndena mituni soki alala kana boîte de nuit tolinga toloba masumu mutu ebomi. Mais awa sikoyo ake alali na réveillon. Na veille de prière. Mais après juillet, mututu akokufa. Ce n'est même pas fin de l'année. N'habite ce qui nous a considéré que on est fin de l'année, on est début de l'année. Calendrier na eza abiso. Batu bakufa kamikolo nyonso, les vivants d'aujourd'hui sont les morts de demain. Les morts d'aujourd'hui sont les vivants d'hier. Mais lobi bande konanga loko kamusingai eza makambo ya bakachero na tata Raphaël. Bisika mwana mboga Denis Kamba ya kendaki na bango. Edingo bochaki makelele ke edingo abongoli mutema abandi ko sambela nous l'avons prêché
bino ba pasteur pe bozoka musanga pourquoi bolingi bosalela nzambe gloire edingo ye wana azolia michopo wana ya bato azolia ngwa Christ botikaka biloko wana te ya liloba soki nzambe asali jour wana te ezonga na palais ne faut pas forcer loboko ya nzambe edingo ya awa na biro ya tokomi wapi yango natalaka bino nazotala bino nazomona bino mike aya awa kotika na ceinture na ye wana na lata yango awa atikelanga fanfare atikelanga tout awa atia tout en jeu pona nini aya kaka awa alors que nous sommes plus de 3000 journalistes tango azalaki na hôpital nani akotaka kofilme ye kointerview ye eza pasi edingwe azolia michopo ya mutu azwi misusu atie na kar eza kana mpona kikrist bino bapaster bolobaki na biso ke asa se convertir tote ye boprésente ye même na église bozo forcer loboko ya nzambe ou bien za nini yango bandeko na ngai bokolanda bamasolo wana ya ndenge nini bokoya kolanda ndenge nini Rita Che akendaki kofete akendaki kokutana na bandeko kuna na Kasai mais awa na Kinshasa lelo le 4 qu'est-ce qu'on a fait pour commémorer makambo wana bokolanda ndenge nini biso tosalaki ba échange de vœux o ba juge de touche bazaka ndeko Eliezer tomoni chakatisi tobelela kawa ni de la majorité ni de l'opposition nana yaki kotika saka loso awo na biro na biso ke équipe ya tokomi wapi efete mutu moko te bomona kangana ba tumwa mikanda ya kokoma ya demande d'aide pona ba fête ya bajana ngana ko salango je suis tambwe papa bo vandati il faut botalaka basi basomi ngana na komi marchandise nana ko sombanga o wapi azana combien zwangu mbongo wangu wapi ayana combien bo vandati botiki esprit wana ko luka ko décourager bato aïe bato ba changeaka vraiment yonde o changeaka vraiment et puis soki omoni bato ebelea soki bazofuta ye mbongo DGRK lelo tozolobela bandeko ya DGRK ndenge nini bazofuta bango te ntango bazalaki kotya bandeko bambasu na balabala awo bazalaki koyeba ntango bafutaka bango bien bayebaka biso bayebaka biro ya tokomi wapi yango tosalaka dans chaque émission tokolakisaka bino biro ezali wapi itaga 120 pembeni ya Saint André pembeni ya Kasavu yaka pe otika ata mwa muketi soki omoni babengi biso grève ebandi soki alie te soki okekuna te ondeko Eliezer a changé ye pa alie bandeko na ngai ya OCC depuis ke bazwi solution bazobenga ngai lisusu ni tete par conscience détermination et vocation musala oyo nakokaki kosala te nalingai mpe nakende basombelanga jipet nalingai mpe nakende basombelanga ndako nalingai mpe nakende na banda kolakisaka mpe baforme bokolanda mwana mboka Thierry Musenepo président ya Ligue des jeunes ya CCI parti cher à Lambert Mende Omalanga bokolanda ye tokotuna mituna wana ezali une coprésentation tozana Élysée Odia ya Congo Web Peter Tiani na CCTV pour question publique bokolanda aïe bato bachangeaka vraiment ndenge Lambert Mende akitaki na kanluka mais nazo mituna boye bino bolobi bato bachangeaka vraiment mais nga nazo tuna bino mwa muke nakendaki na échange de veille ya PPRD bao bayaki kotonda kuna baza batu nini naye kokanga même combattant moko ya UDPS na yebi malamu na mais papa yo pe okomi awo na échange de vœux tangu Lambert Mende akendaki kanluka bao bayaki kotonda wana eza banani population yango eza na position to eza na position te papa soki na mboka oyo bien que mutu alobaka makambo na ye te soki na mboka oyo il y a les gens crédibles nga tambwe na crédible okoluka okolemba yaki akendaki kosenga epa nani na antichambre nazonimba epa nani soki babengi nga kosala musala na kosala musala yaka wa assiste toza na cérémonie boye nakokende avec ma conscience en place avec des opinions connues parce que natambo bokolanda mwana mboka Thierry Musenepo bokolanda échange de veille ya tokomi wapi échange de veille ya tokomi wapi d'ailleurs tozobandela na échange de veille ya tokomi wapi après bolandi émission ya Thierry Musenepo
tangu bato bazosala il suffit seulement biso toza un peu organisé parce que soki oye na biro ya tokomi wapi okuta mutu moko te aloba na yo tolia te ezalaka te umela ezalaka te ona na transport te ezalaka te na pasi na biso il arrive des fois que mes caméramen mutu akolongwa awa makolo tina ndako na bango na matete kolongwa komi na Kinshasa makolo ti na matete tomesana sacrifice batilumba oyo bakenda heureusement aza na lingwala abeti ligne 11 bana ngiringiri bazali ako bamosi banani soki tozangi okoya jamais na bureau na biso mona un agent qui vous suit pesa biso mbongo tosengaka te bisenga sengezelaka te. Nous luttons contre les antivaleurs. C'est pourquoi on ne doit pas se comporter comme n'importe qui. Yango pe comme on a vu na ba boîte de nuit te soki ndenge nini bolanda échange de veto salaki awa et puis ndenge tosala kango pe na ba collaborateur na biso okoti dembe na site de Welezer na ndenge ko sakana te o souhaiter ba fleur rebelle oko umela na biso ebele to abo pa mo amboka biso bana quartier ne to sala kolela pona président nenga zalia biso pona biso il faut umela aumela to boy ba biso baloyenga pa pamba o boy ba effacer biso na mire to lingi kutango te donc yene nga sa monga sa umeli na ye kwa sa nini aumela ngaka to sala na aumela libera na libera bon comme ça bokebo gaboni bozina nini ndakala sa umela voilà ok bokaboni sako ya losi n'est-ce pas botombola yango tombola saki azaka biso abapele mali lisimba yango pa on aime taper sur ça alors ça peut suivre dans bongo to jouer bonne fête ya biso na biso zo sala bana bazo sepela na mboka oh ya pesaka merci ya kabela babola biso yo babola bangoyo ndebeleza za pona babola biso babola voilà les lots jour et bonne année le 1er janvier 2016 tozelaki bandeko oyo tosalelaka musala na ba oyo tozalaki kobelela soki bakoya kosunga biso pona tokoka pe kofete biso na ba famille na biso ne fût-ce que na quelque chose mais je dois vous annoncer que même pas 100 francs d'assistance tozute même pas un sac de riz tozute dans notre petite organisation interne ndenge boyebi que tozalaka na ba sponsor te soki tozalaka bato ya koyemba jalelo mbele tozwa ba sponsor maintenant muke oyo tozwaka oyo tepanyaka yango nous sommes organisés pour que ba agent ya tokomi wapi nayebisaka bino que tozalaka ebele yango bomoni ndenge ba défilé nous sommes allés même plus loin pour na kokotsa nos partenaires entre autres Congo Mikili et RTVS 1 oyo basungaka biso topesi quand même tosali un petit geste pour na ba régisseur ya RTVS 1 un petit geste pour na Congo Mikili. Pas seulement ça, on a fait aussi le kola tozaba congolais. On a lobby que ndenge wana tosala kango pas pour na kosala concurrence avec qui que ce soit oyo peut-être bazana bantre na bango ebele bisika bazwaka yango moni tokaboli pe na ba voisins à la limite de nos moyens. Ezaka musala soki ndenge tozwaka ba critique ndenge tozwaka pe lisungi et ça devrait être équilibré, mais dommage. Ce qui ont le bien, comme lui a l'habité, yoko senga ten zamba kosara. Mais baya oyo bomoni bazana basi bazana bana. L'équipe to komi wapi. Bakoze la tin zamba kosara. Lelo mokolo abona nani. Nani a ko expliquer nani. Yango bomona kabiso. C'est difficile okuta ba équipe to komi wapi na ba boîte de nuit. Na ba bar ko binaka. Tangu bato bazo réunir na ba yamado bisu tozana kacha musala. Et sans repos. Pour nous, la presse est à reposer. Ceux qui se reposent, n'est pas. Merci à tout le monde. Merci.
botikala branché parce que ezalaka mosala. Merci beaucoup. Moi, Mboka Ndebelezer, au nom de toute l'équipe Congo Mikil Kinshasa, en tout cas, tu as mis geste avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de merci. Pour Tomoni Mouné n'était Tomoni grandeur, mais Tomoni geste. C'est la plus important. En tout cas, tu peux se merci. Merci. Merveilleux. Biso bana quartier ne to sala kulela pona président nenga zalia biso pona biso il faut umela. Aumela to boy ba biso baloyenga pa pamba o boy ba effacer biso na mi to lingi kutangote. Donc yene nga sabonga sa umeli na ye. Kwa sala nini? Aumela kaka to sala na ye. Aumela libera na libera. Bon, comme ça, bokebo kaboni, bozina nini? Ndekana umela. Voilà. Ok, bokaboli sako ya losi. N'est-ce pas? Botombola yango. Tombola saki. Azaka biso ba pele. Mali bisimba. Pas on aime ta position ça va ça peut suivre dans monde. Toujours bonne fête ya biso. Oh, zo sala bana bazo sepela na mboka. Oh, ya pesaka. Merci. Ya kabela babola biso yo. OK, babola bangoyo. Ndebeleza za pona babola, biso babola. Nasala lisu commentaire ni. Meloko na lobaka na bande ko na ngai zandeke musala na zo sala. Soki bino bosalinga remarque te na kopengwa. Et j'aime bien vos remarques. Toza plus de 3000 journalistes na Kinshasa. Bosala ka ba mususu o remarque te. Akomata ko kita ko kende soki na chaîne nini soki ndenge nini. Je sais parce que vous avez de l'amour vis-à-vis de nous. Élisée Odia. Introduction à l'émission. Toband. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Une émission quelque peu spéciale, triplement spéciale d'ailleurs, premièrement, parce que vous retrouvez moi, Élisée Odi, à la présentation et non votre présentateur habituel, Peter Tchani, qui sera de notre avec nous. Spécial pour la deuxième fois, parce qu'il y aura une autre personne qui va intervenir, mais en lingala, chose qui est inhabituelle dans le cadre de cette émission. Nous aurons sur ce plateau avec nous quelqu'un que vous appréciez certainement, Ndeko Eliezer, qui va intervenir en lingala avec notre invité. Et troisièmement, spécial, parce que ça intervient à la fin de l'année et au seuil, à l'aube d'une nouvelle année qui vient de commencer. Pour terminer cette année 2015 et commencer l'année 2016, nous avons le plaisir de retrouver dans le cadre de cette émission quelqu'un que vous avez pris l'habitude, que vous avez découvert tout au long de l'année 2015. Madame, Messieurs, saluez avec nous Monsieur Thierry Monsenepo. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Président de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis. Exact. On va peut-être parler de la Ligue de jeunes après, mais ma première question, c'est celle de savoir quel a été le fait marquant de l'année pour vous. 2015, je vais dire. Bon, écoutez, le fait marquant pour moi, pour cette année 2015, a été d'abord la mise sur pied de la Ligue des jeunes, avec comme moi à la tête, comme président. Cela fait pratiquement 3 mois d'ici que nous avons eu cette lourde charge. Et ça m'a permis d'être en contact avec les Congolaises et Congolais, les jeunes et les moins jeunes. Ça m'a permis d'être en contact permanent avec mes compatriotes et de comprendre exactement ce qu'il en retourne avec la vie quotidienne de mes compatriotes. Et cela est un plaisir extraordinaire. Mais au-delà de cela, le fait marquant continuel, c'est la paix dont jouit maintenant la République démocratique du Congo. Et pour moi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre et qui devra continuer pour cette année 2016. Alors tout au long de cette émission, nous allons bien entendu, et comme c'est toujours le cas, parler des questions d'actualité brûlantes de l'heure ici en République démocratique du Congo, qui bien entendu restent dominées par le dialogue. Vous venez de l'apprendre, les évêques ont commencé une sorte de consultation. Hier ou il y a quelques jours de cela, ils ont reçu les gens de la majorité, toute tendance. Déjà, comment vous arrivez à
Comment appréciez-vous l'initiative des évêques? Bon, écoutez, d'abord, je commencerai par apprécier la position prise par le pape François, qui est un homme épris de paix et qui a souhaité la paix à notre pays, mais aussi au Burundi et à la Centrafrique. Mais au-delà de cela, il faut savoir que l'Église catholique est un acteur majeur au sein de la société civile et qu'elle ne peut pas rester en marge de cet élan de bienfaisance qui se scrute à l'horizon par rapport à ce dialogue qui est important pour l'avenir de notre pays. Donc il faut comprendre par cette démarche le vœu de tout le monde, de tous les Congolais, de pouvoir se mettre ensemble. Et c'est aussi pour éviter que les positions récemment prises par l'Église catholique ne puissent être récupérées par des personnes de mauvaise fortune qui sont en train de prévoir ou de prédire le malheur sur notre peuple en utilisant la commémoration de la marche des chrétiens qui a permis en 1992 de réouvrir la conférence nationale souveraine. Les évêques qui consultent, ce n'est pas l'échec de Joseph Kabila qui n'a pas réussi à concilier les deux points de vue arrivés, parce que ça traîne notamment avec la mise sur pied de ce comité technique, alors qu'il y a eu déjà une ordonnance. Ce n'est pas un échec de Joseph. Non, ce n'est pas du tout un échec. Vous savez que l'implication de tout le monde, même vous et moi, chaque jour, nous appuyons le chef de l'État dans les appels que nous lançons pour le dialogue. Tous les Congolais qui sont épris de l'amour du Congo appuient le chef de l'État. Donc ces évêques ne sont pas des Mexicains, c'est des Congolais qui ont le souci de l'avenir de ce pays. Donc c'est tout à fait naturel qu'ils puissent aussi utiliser l'influence qu'ils ont pour ramener tout le monde autour de ce dialogue. C'est très important et je ne pense pas que c'est un aveu d'échec, mais au contraire, c'est un signe que le message du chef de l'État a été reçu par tout le monde. Peter Tchani. Alors, 30 jours, plus de 30 jours après l'adresse du chef de l'État convoquant parlant du dialogue, le chef de l'État avait parlé de 10 jours pour la mise en place du comité préparatoire. Nous sommes à 30 jours aujourd'hui, un mois d'ailleurs. Quel crédit accorder encore à ce message du chef, quand lui-même dit des choses qui ne sont pas mises en pratique? Le chef de l'État est président de la République, mais ce n'est pas un magicien. Encore que nous ne sommes pas ici dans un contexte dictatorial où l'on dicte des choses à faire à des gens. Vous savez très bien que l'ordonnance du président de la République du 28 novembre 2015, qui mettait en place le comité préparatoire, a prévu à ce qu'il soit commandé, donc ce comité, par la majorité, l'opposition et la société civile. Je peux vous informer que du côté de la majorité, les choses sont déjà prêtes. Mais la majorité n'est pas vouée à se parler à elle-même. Il faut qu'en face, il y ait les autres forces vives. Donc c'est en attente de ces forces vives. Quelles forces vives vous attendez? Vous avez déjà le G5, non? Vous avez déjà Mbikaï, Bitakwira, Bouchi, Bonane et les autres. Vous attendez encore qui? Non mais écoutez, vous devez savoir que le poids politique de ceux qui sont avec le processus du dialogue est aussi considérable que ceux qui ne sont pas pour le dialogue. Donc il faut essayer dans la mesure du possible. Et là, il faut comprendre, M. Peter, que mieux vaut tard que jamais. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc le temps peut être dépassé, mais si ce temps permet à ce que les autres Congolais qui sont en train de refuser le dialogue puissent changer de position, c'est toujours la patrie qui gagne. Mais le temps joue contre vous parce qu'il y a un délai, il y a un deadline, comme on dit en journalisme, qu'il ne faut pas dépasser. La date a été... 2016, la Constitution, 3 mois avant la fin du mandat, il faut l'organisation des élections. Vous ne tenez pas compte de ça? Je pense qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qui est en train de profiler à l'horizon, ce dialogue qui est initié par le chef de l'État, a pour but de pouvoir baliser le processus électoral. Aujourd'hui, le Congo a la possibilité, par le dialogue, de réussir des paris. Et ces paris, c'est quoi par exemple? C'est de pouvoir réduire le temps pour certains scrutins. Souvenez-vous qu'un pays comme le Kenya a eu à organiser 7 scrutins en un jour. Donc avec un peu de volonté politique, on peut arriver à gagner ce temps perdu en essayant de coupler des élections. Et cela ne peut être possible que dans le cadre d'un consensus. Comment voulez-vous aller au dialogue dans un consensus quand il y a déjà des ténors de la majorité qui persistent ici dans leur position? Il y a déjà un qui avait parlé que Kabila doit noté. Il a encore dit que Kabila est l'homme providentiel. Il dit que Kabila est le candidat de la majorité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec de propos pareils, vous frustrez déjà vos partenaires? Ne peut être frustré que celui qui le veut, parce qu'il faut savoir que je pense bien que vous parlez de son Excellence Kinkei Mulumba, le ministre des Relations avec le Parlement. C'est un Congolais. Il faut dire qu'il se distingue. C'est un Congolais. Un Est-ce que vous allez lui interdire le droit
d'exhiber sa pensée. Ça, c'est Il dit que Kabila est le candidat de la majorité. Deuxièmement, je pense que la majorité est structurée. La majorité a un porte-parole, la majorité a un secrétaire général. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un distinguo entre la pensée émise par un intellectuel congolais et un cadre de la majorité présidentielle et la plateforme majorité présidentielle qui a aussi ses structures. Vous pensez quoi de cette pensée? Personnellement, vous en pensez quoi? Je ne suis pas. Est-ce que le professeur... Il faut dire qu'il est interdit d'émettre sa pensée. Il y a eu ici plusieurs personnalités qui ont émis leur pensée. Némonancé l'honorable a dit qu'il fallait une transition de 3 ans. Est-ce que c'est un péché? Qui a été lynché au Bas-Congo? S'il vous plaît, est-ce que c'est un péché? Il y a de ceux qui disent que le président de la République doit partir en 2016, comme tout le monde le sait déjà. Est-ce que c'est un péché? Alors, pas du tout. Ce que le porte-parole de la majorité a dit engage la majorité en parlant de 3 à 4 ans pour l'organisation de bonnes élections. Il a d'ailleurs dit qu'il fallait être sincère envers le peuple, qu'il est difficile d'organiser des élections au stade actuel à André Alain-Toundou. Je pense que vous êtes en train de tordre les propos du porte-parole André Alain-Toundou. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Pour avoir des bonnes élections sans faille, il faut aujourd'hui près de 3 à 4 ans. C'est une position de la Attendez, majorité. non, c'est une réflexion. Attendez. Qui est réel, s'il vous plaît, M. Peter. Dites par le porte-parole de la majorité. Donc c'est votre position. Monsieur Peter, sur le point de vue scientifique, si on doit avoir des élections à l'américaine ou à la française, il faut 3-4 ans. Ça, c'est réel. C'est ce qu'a eu le mandat, c'est pareil, c'est qu'a eu la majorité pour diriger. Vous avez eu pratiquement 4 ans pour organiser les élections. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Kabila a été réélu en 2011, on est en 2015, vous avez eu pratiquement le même timing. Madame, vous oubliez que le chef de l'État, lorsqu'il prend le pouvoir en 2011, il demande au gouvernement de mettre tous les moyens qu'il fallait pour que la CENI d'abord commence par élaguer les arriérés électoraux, mais aussi aller vers un processus beaucoup plus crédible. Mais qu'est-ce qui se passe une année après? C'est la guerre avec le M23, vous vous souvenez? Et vous savez ce que coûte la guerre, madame? Pour un pays post-conflit qu'était la RDC à l'époque, avec un budget maigre, les moyens qui doivent encore aller à la guerre. Cette guerre nous a coûté. Cette guerre a coûté au pays non seulement en temps, mais aussi en vies humaines, et sans parler des moyens qui pouvaient être utilisés pour le processus électoral. Il y avait dans le budget, il y avait toujours dans le budget une cote par allouée pour l'organisation des élections malgré la guerre. Le pays qui a déjà, quel est le pays, à moins que ce soit un pays qui soit en guerre perpétuelle, quel est le pays qui est en paix et qui va budgétiser la guerre? D'accord. Alors, par rapport à ce que vous dites, le chef de l'État avait aussi dit dans son adresse qu'il devait libérer des prisonniers politiques. Aujourd'hui, aucun prisonnier politique libéré, mais pire, on est en train de traquer. Il y a Olenga qui est en procès et Filimbi et Lucha ont mis à la place publique un document de l'ANER qui, je veux dire, s'attaque à ceux qui ont été à Gorée au Sénégal, document adressé au Parlement, Léon Kengo-Adondo et Napou, un document qui, je veux dire, diabolise ceux qui ont été à Gorée et qui prévoit des poursuites judiciaires dans les jours qui viennent. C'est dans quel climat nous allons aller au dialogue avec les choses pareilles? Je pense que premièrement, il ne faut pas parler de pourchasse de je ne sais pas qui. Monsieur Olenga Nkoy est un citoyen congolais. À ce que je sache, il n'est pas pourchassé. Il est entendu par la justice de son pays, comme le serait tout le monde. Il ne faut pas penser que puisqu'on est opposant ou homme politique, que l'on peut se soustraire de la justice de son pays. Et je crois que c'est la responsabilité de la justice de dire s'il est innocent ou pas par rapport à ce qui lui est reproché. Il faut aussi souligner qu'il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné. Deuxièmement, lorsque vous dites qu'il y a un document, ce document a été authentifié par qui? Nous savons aujourd'hui les manipulations que les médias, surtout les médias périphériques, sont en train de faire dans le monde entier. Il y a des documents qui ont été écrits ici pour prouver des choses rocambolesques, mais après qu'on a compris que ce n'était pas vrai. Vous pensez vraiment, M. Peter, au fond de vous, que le service d'intelligence peut faire un document, envoyer ça par courrier et que ça se retrouve sur Facebook et que tout le monde peut lire? Ça peut fuiter, hein? Fuiter, vous êtes sûr? Vous savez combien de documents est-ce que les services d'intelligence se partagent ici? Aucun n'a déjà fuité, mais pourquoi celui-là va fuiter? Très rapidement par rapport au Filimbi Lucha, comme ça on va passer la parole. Ce document doit être authentifié et moi je mets en cause, je ne mets pas en cause, mais je suis en train de douter de l'authenticité de ce document. C'est un document qui a été falsifié
pour déstabiliser le pays. Par rapport au Filimbi, Lucha? Mais Lucha et Filimbi, aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des rapports qui prouvent que c'est des mouvements subversifs qui ont été interdits de fonctionner dans ce pays parce qu'en train d'apprendre aux paisibles citoyens congolaises et congolais des moyens de désobéissance. Et pourtant, ce sont des mouvements qui existent depuis. C'est seulement récemment que vous avez décidé, ou que le gouvernement a décidé, on se dit... Vous pouvez être né depuis je ne sais pas quelle année, mais lors de votre 30e anniversaire, vous décidez de devenir terroriste. Est-ce que c'est la faute Mais du comment gouvernement? laisser ces organisations fonctionner et puis venir brandir à la suite du fait qu'ils n'ont pas des documents adéquats? On trouve que c'est quand même assez suspect. Comment ils ont pu fonctionner pendant tout ce temps alors qu'ils n'avaient pas de documents? Madame, la supercherie existe. On peut avoir fonctionné avec des faux documents. Est-ce qu'un gouvernement, même le plus outillé du monde, peut échapper à la supercherie? La légèreté, au fait, dans la gestion même Ce n'est pas la de légèreté. l'administration. Mais la plus grande administration, c'est l'administration américaine. Comment expliquez-vous alors que 2 sujets sont entrés aux États-Unis pour le marathon de Boston et ont commis des actes terroristes? Là, on parle de structures qui, pour fonctionner, doivent avoir des autorisations Donc, adéquates. madame, je suis en train de vous dire que le monde d'aujourd'hui peut se baser sur la supercherie pour arriver à des fins de déstabilisation. Je vous ai dit que c'était une émission quelque peu spéciale parce qu'il y aura une intervention en lingala avec quelqu'un que vous appréciez. Alors, je passe la parole à Eliezer Tamboué par rapport à ces questions. Merci, Élisée. Merci, Peter Tiani. J'ai toujours préféré poser mes questions en lingala pour ne pas faire de mon pays un pays d'occasion d'Europe. Voilà les raisons qui m'ont toujours poussé de poser mes questions en lingala. Mbote mwana mboka Thierry. Mbote ndeko Eliezer. Nguza Carli Bond, Thierry Musenepo. Bazolo bakena kokani na mingi. Membre ya même famille ou bien ezaka aza compatriote, aza congolais lokolanga. Orevaka pe kozala na batrace na ye. Bon, en tout cas pona ngai trace ya kokokana na moninga na nga congolais eza mabete kasi kokokana na nga mingi eza kokokana na baoyo balinga Congo neti Patrice Emery Lumumba, Joseph Kabila, mais on a mingi na misala. Thierry Musenepo alongwe na presse musala oyo olembi ku page au préféré kokota na makamba politique mais na ba parti ebele oyo ezali ko défendre ba valeur OK kaka na CCU. Est-ce que tokoti koyeba pona nini oponi kaka parti ya Lambert Mende oyo mututu ayebi ke place bato bamona ka pembe Lambert Mende amona kaka mwindu tende ko elezera na banza lelo oyo nalemba coupage te pona kolongwa na media, mais media ezali musala moko kitoko mingi pe malamu ya musala wana eza kolakisa biso ba réalité belé oyo batu mingi baza na chance ya kokutana nango te. Tangu natali mboka na biso ndenge bandi nati ndenge komi na lelo oyo na ekomona ete po mboka na biso ekenda liboso esengeli ba nationaliste, ba vrai nationaliste bazwa makambo na maboko. Na ekotala na ba parti oyo ezali awa na mboka na biso na ekonyata mingi sete na CCU. Na ekoli yango, na ekoli mokonzi ya CCU, na ekomona ete parmi ba parti oyo eza réellement nationaliste, CCU peza na kati. Yango na mibwaki na kati. Koloba ete ndeko Lambert Mende amona kapembe esika bato bakomona mwindu te ndeko Eliezer mingi bato ya lokuta nde ye azongisaka bango na nzela. Bango nde bamonaka mwindu esika pembe. Ya azongisaka bango na nzela yango wana. Thierry Musenepo comprendre que eza peut-être ndenge balobaka antipathie na sympathie ezalaka naturelle nde yango ezali ko défendre Lambert Mende. Lambert Mende depuis quand a un sentiment ya nationaliste depuis mon colonie et puis tangu azo créé pe parti apesi en Congo convention des Congolais unis ye na discours ya Lambert Mende unité nini ye a prona kanaka cha discours na ye et na nyonso alobaka de deux. Est-ce que zana politicien ou se contredisent à lokola Lambert Mende ako se contredire na 10h akoloba on a 10h 12h alobi makamususu et puis aligna justifié mais ça c'est connu Thierry Musenepo ko wanga na les autres te ya liboso na no batu mingi oza mutali liboso ta ko ibisanga loko wana ke ndeko Mende se contredisaka na tuna kabango pesanga tanda kisa moko ye loko elingi koloba ete to awa to kuna ndeko Lambert Mende se contredisaki ya mibale
lelo oyo ndeko Eliezer ngana yo toyebi ke soki ba dongolo miso wana balobi mabe ya mboka na biso na 10h juste na 10h01 mongongo liboso koyoka oyo kotelema pona mboka ezali Lambert Mende babomi colonel na Beni oyo Mustafa Mututu ayebi Mamadou Ndala Mustafa tangu babomi ye mbala moko Lambert Mende aleki po umisaka te ka ndenge olobi wana ye ata soki a vérifier te abetaka na ye kaka bon voilà Lambert Mende ti o eza ba Rwandais babomi colonel Mustafa muke eye kobima ndenge mususu Lambert Mende lelo bozolobela dialogue nde nalingi na pesa po tozokota na masolo ya dialogue tangu bayebisi bino bokende ko dialogue victoire oya Joseph Kabila prêté serment na oya pembeni ya Kanchachi Etienne Tshisekedi a prêté serment na ndako na ye na limité 10e mairie problème ezali bo vanda bo solola Lambert Mende alobi jamais biso to ko solola te to solola nini to ko dialogue te baye ko organiser biloko ya concertation lelo Lambert Mende wana aboya ki dialogue lelo yeyo paka ka luka yimka lelo awa tozolo bazana loja akomi ko sala campagne ya dialogue contradiction zate ya liboso lobi likambo ya Mamadou Ndala na banza ndeko Eliezer tango mosusu yo zali na archive zongela ngo moke okoyoka bien likambo mokonzi Lambert Mende mokonzi a parti na biso alobaki ete ezali ba rebelle tozozela ba précision ba rebelle entre ya Burundi ya Uganda to bautaki côté ya Rwanda tango rapport eye ko confirmer que ezalaki ba rebelle ya ADF ezanani Uganda donc contradiction mon côté ezalaki wana ya mibale likambo ya dialogue ata yo moko ndeko Eliezer élection esalami mokonzi ya mboka a prêté serment yo moto yo omesana banda kala banda Mobutu banda yo kaka oza moto ya contradiction oke ovani na ndako na yo o prêté serment na yo na ndako na yo tata mokonzi ya mboka oyo ngana yo to voter akolongwa ti palais de la nation akosolana na ndako na yo donc elinko loba ete ezala yo ndeko Eliezer lelo zui mokano ya ko prêter serment il faut to dialoguer na yo Lobby Peter a prêté serment faut te yango wana tango bamoni climat et baby na mboka toke na concertation po biloko ezalaki mibale likambo nano ya ba résultat oyo mingi ya ba congolais bazalaki ko contester na likambo ya guerre na est na M23 yango etindaki ko solola ya concertation ndeko na ngai concertation ezalaki pona ko kabola ba poste te ba oyo bakendaki te baye ko créer convention na bango pour le vrai dialogue ezalaki pona nini ezalaki po bango balingaki ba traiter kana bango à part moko na bango azali ko senga primature ou ekokaki ko salema te po tozalaki na cadre ya majorité na opposition ndenge démocratie esengi ya mibale azali ko senga banque centrale ya misatu soki nini soki vice présidence elingaki eleka ndenge nini po mokonzi ya boka aboyaki kosimba constitution tango concertation esili lobi nango bango basengi oya bango dialogue ata yo moko ndeko Eliezer ndeko Lambert Mende soka lobi ke ya bongo eza mabe est-ce que ça contradiction est-ce que bazo sala eza ndenge sika wato tokomi na problème ya maponami mboka na biso ekokene na mbeba to sala choix entre makila ya bandeko na biso esopa na lisusu po yoka malamu o bango bakolobaka mikolo nyonso o soki bameki tokokita tokobuka est-ce que wana ezali malamu mais tango bazoyebisa bango bongo te boya tosolola po tokenda na élection oyo elongo bani contradiction nini ya saliwa bon olobi bien mwana mboka Thierry soki bameki oui soki bomeki ko violer constitution soki bomeki kolobela makambu ya 3e mandat wana nde bakongole bakotelemela bino parce que ezana nini zela raison oyebinga na sebela no mingi mpona nini oyo ozali na kante okendaka mpe kosola na bango oza na baimage na yebi yango oyo bango moko bakoloba likambo ya 26 province wana eza mabe wana eza koviole constitution
mais ils ont violé la constitution, mais nani a favorisé violer la constitution. Ils ont garant de la nation, garant de la constitution. Nalobi boyemo na mboka Thierry Musenepo. Pour namoni déjà awa bazoluka baboto langa déjà micro. Toza quand même trois na ko monopoliser parole té. Nalobi boy. Bakenda Sun City. Nasuka tosali maponomi ya 2006. Makila etanga to etangate. Nani atangisa yango. Tokei dialogue te. Maponomi salemi na 2011. Makila etanga to etangate. Soki etanga nani atangisi yango nani azalaki na minduki nani azalaki maboko pamba. Lelo pona nini bozo luka to dialogue. Basenga kibino dialogue avant. Na yoki même temps ozo répondre moi na mboka Peter Tiania. Olobi mo André Atundo alobi ke pona to organiser maponomi ya bien donc bino bolingi bozo ba législateur. Bazo babao baloba que na suka ya 5 ans il faut qu'organiser maponomi. Donc na ndenge waneza koloba ke dès la première année bobandi ko épargner mbongo pour que bo pesa raison te. Bolingi boloba na bango ke baza bazoba. Pona kosuki sana lingi oyebisanga na Thierry Musenepo. Différence nini eza entre concertation na dialogue. Ce qui est ali nini besoin d'une concertation te au bolingi besoin na dialogue. Et puis est-il possible d'organiser dialogue et puis qu'on respecte qu'organiser élection dans les délais constitutionnels. Il y a liboso pour l'élection ma ponami 2006. Toyebi pona nini makile tangaki. Tango ba politique ba kei na Sun City ko solola. Bango moko ba komi ete tango tokokutana na Kisasa moto nyonso abengamaki groupement armé akopesa basoda na ye po basala nini brassage bakota na kati ya armée régulière kasi ezalaki na moko na bango oyo ya boyaki akamati mapinga na ye atie bango na kati ya centre ville oyebi yango toaki koleka na boulevard tokomona bango balati babitenya rouge etenya rouge elingi kokoloba nini makila tango basengi ye élection l'équipe ye moko mokonzi na bango alobi nandimi ba résultat oyo ezali ya malamu na koti nanga na opposition ndenge mikanda ya mboka esengi kasi ba élément na yo bakota na brassage bakokota te yo lingaki penza papa mokonzi ya mboka atika kaka boye bana mboka balekaka na mampinga na kati ya boulevard oyo baza ba FRDC bolongola bango et pas Arias Ruberwa tilelo bolongola bango papa soki nga na yo sikoyo tozwi makolo inde tie pas Arias tokomona ke bao baza wana baza ba élément oyo baza reconnu dans les listes de l'armée ou de la police congolaise ya bemba bazala ki konité mais papa oyebi yango bien tango déjà soda kola ta coupé Adidas na singlet ya NBA yaza soda pe asimi munduki yaza soda te yaza milicien yango makile tangaki ya 2011 ndeko Eliezer naza kokamwa oloba ete kaka moto esengela zala na mandoki po aboma tovandi nayo awa il y a 2 ans d'ici kaka na ba période de fête oyo bato ya moto moko soki mukungubila ba yawa ba papa ba soda ba machette bandeko yanga nayo bakufawa est-ce que bazaki na mandoki eloko babengi arme blanche tangu boko tindaka population bokita dans la rue bobuka bopanza yo ndeko Eliezer osalaka mosala na yo ti osomi mutuka na yo pona mutu moko oyo a perdre élection atindi population bobuka mutuka Eliezer et l'état protégé contre mutuana l'état wana sali mabe yasuka différence ezali nini o tozwaki na concertation te dialogue ekoluka na banza olandaki mokanda oyo tata mokonzi ya mboka bimisaki le 28 novembre ezali pona makambo etali maponami makambo ya mosolo makambo ya sécurité ya élection makambo ya ba partenaire kasi concertation nationale esalamaki na cadre mosusu na cadre mibale na yanolaki oyo yango ya liboso tozalaki na guerre ya rébellion ou d'agression na M3 ADF Nalu lobi tozalaki na Bosco Tanganda Jean-Marie Runiga Motebusi Laurent Kunda mais voilà nyonso wana eza ba raison etindi mboka na biso zonga sima yango na lobby concertation ezalaki pona kopesa kimia na mboka na makambo wana mibale mais lelo ezali makambo tali processus électoral les gens ont fait des choses catastrophiques. Vous avez à l'OCC aujourd'hui même le DG qui a été suspendu pour mégestion. Vous avez aux affaires étrangères quelqu'un, on nous a appris ici la bancarisation avec notre gouvernement dont vous êtes de la majorité.
où il faut bancariser tout, mais vous avez quelqu'un avec un sac qui va se taper 2 millions et se volatiliser dans la nature. Tout cet argent-là, M. Jean-Thierry Monsenepo, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des moyens, mais destinés à autre chose plutôt qu'à l'essentiel. Comment vous analysez cette situation? Les questions de détournement que l'on voit dans ce pays, mais au Vatican, là où il y a le Saint-Père, le camerlingue du pape Benoît a détourné de l'argent. C'est l'exemple que vous Attendez, prenez. monsieur Peter. C'est l'exemple que Non, vous non, prenez s'il du vous plaît. Vatican. S'il vous plaît. Tout ça a été Le fait au Vatican, problème, ça s'est justifié monsieur au Peter, Congo. si vous ne me laissez pas parler, vous Allez-y. n'entendrez pas. Le problème, c'est lorsque l'État ne réagit pas face à des détournements. Mais l'on ne peut pas ici dire que le Congo, c'est le pays qui a créé le mot détournement et sacralisé cela. Pas du tout. Donc, les détournements, attendez s'il vous plaît. Mais vous venez de le dire. Pourquoi le directeur général de l'OCC a été suspendu? Et je vous informe qu'il y a un dossier en instruction sur son sujet en ce qui concerne des questions de détournement. Donc, ça signifie que l'État fonctionne. Ça aurait été négatif si ce n'était pas le cas. Troisièmement, M. Peter, il ne faut pas penser que ce pays ne fonctionne que pour les élections. Sinon, avec votre voiture que vous avez achetée grâce à vos multiples voyages à Bukavu et à Lubumbashi, vous alliez rouler avec sur quelle route? Vous allez rouler avec sur quelle route si le gouvernement consacrait tout seulement aux élections? Il faut faire il faut faire une différence. Tout est prioritaire pour le gouvernement, mais d'abord le développement. D'accord. Parce que c'est cela qui est tributaire de la paix. D'accord. Mais Jean-Thierry Monsenepo, vous êtes à la majorité, dites-nous un peu, parce qu'il n'y a pas d'argent, comme je l'ai dit, pour les élections, mais il y a l'argent partout, aux affaires étrangères, FPI, tant d'autres. Mais il y a encore l'argent pour des camions anti-émeutes, des camions de Mayamoto, des caméras de surveillance partout, pendant qu'on modernise la police, pendant que le policier, lui, il a 60 000 francs. Qu'est-ce qui se passe dans la ville pour qu'aujourd'hui, qu'on voie des camions de Mayamoto circuler partout, des caméras de surveillance? Y a-t-il quelque chose, un faux mouvement dont on n'est pas au courant? Monsieur Peter, vous devez savoir aujourd'hui qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, le monde entier est sous le danger du terrorisme. S'il vous plaît, M. Peter, je n'ai pas dit ça. Mieux vaut prévenir. Mieux vaut prévenir. Et là, je félicite le gouvernement. Notre gouvernement est prévoyant. Ah bon? Il y a aujourd'hui un problème sécuritaire pour les villes. Et Kinshasa n'est pas la seule à prendre des mesures en ce qui concerne la sécurité des citoyens. Donc, je te disais tout à l'heure que ce n'est pas que les élections ne sont pas une priorité, mais la sécurité des citoyens est la priorité des priorités. Les camions Mayamoto, pour quelle fenêtre? Vous voulez bouillir qui? Monsieur Peter, est-ce que c'est aujourd'hui que la police est dotée de ces camions Mayamoto? On a vu de nouvelles cas. Je sais que tu es très jeune, mais moi je t'informe que nous, qu'on étudiait, ces camions Mayamoto existaient. Jean-Thierry Monsenepo met dans la ville là. Donc, selon M. Peter, la police congolaise est interdite de renouveler son matériel. Parce que M. Peter veut préparer ses coups avec je ne sais qui. Mais ce qui dérange, c'est vous renouvelez vos matériels, mais le policier, lui, il a quoi? Un poulet et 3 sacombis de l'osso chez les fonctionnaires. À la fonction publique, les gens ont même brûlé certaines histoires. Mais Jean-Thierry Monsenepo, Oui. Pour ça, il n'y a pas d'argent, Monsieur mais Peter, il y a vous de avez l'argent raison. pour des camions anti-émeutes, pour des camions de Mayamoto Monsieur et des Peter. caméras de surveillance partout. Monsieur C'est Peter. quel message que vous lancez à la population? Monsieur Peter, ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui, c'est que vos enfants un jour vous mettent devant la barre, papa, pourquoi nous sommes locataires alors que vous achetez des vestes, alors que vous êtes en train de mettre le carburant dans votre voiture? La vie de chaque jour continue, ça n'a rien à voir avec les élections. La tenue du pays doit se poursuivre. Et la police, ce n'est pas seulement l'humain, mais c'est aussi le matériel, c'est aussi la logistique, c'est le fonctionnel. La plupart des enfants, que tu sois la majorité aux opposants, c'est qu'ils habitent pas s'il vous ici. plaît, moi, je connais des familles, des personnalités qui ne sont pas des opposants, mais dont les enfants sont en Europe en train de faire des études, des spécialités. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on va avec vous à Schengen, ici, on ne demande pas, il n'y a pas de rubrique appartenance politique. Donc c'est pas forcément une bonne référence que de parler de ceux qui vont en Europe prendre l'argent des ONG parce Mais parmi vos amis qui sont allés à Gorée, la plupart... nous n'avons pas d'amis. Ah, ce sont vos ennemis. Bon, la Non. plupart de vos ennemis... De nos C'est frères, nos frères, nous compatriotes. parlons, ce sont Ah, pas je nos pensais amis. que amis venait avant frère, parce que frère non, c'était frère, plus fort. compatriote. Donc ils sont vos frères, donc c'est plus fort qu'amis. Ils sont amis au sens péjoratif. nalobi mbongo ya kosala maponamiza te epa na bino ezaka mbongo ya kosala dialogue alors que papier duplicateur na basise neti ba dialogue bosombaka yango na 15 $. Yango papier moko talaka ram 500 papier soki ozwi 15 sikoyo combien yango bozotonga bandako bakongole bakokufa nzala lere wana
bozana ngo ya organiser dialogue ya élection ezate l'art ya kosomba ba mituka ya maya moto oyo Peter a insisté bozana ngo bozo banga nini ba caméra kutu oyo ezomona même pas butute bino tango zolo ba ke terrorisme bino adef nalo bozo ko kayete ka terrorisme oyo ba pays développé bazo zela nante papa na lobi boy il ne faut pas bolo ba biloko ya kobanyisa biso terrorisme oyo France États-Unis bazo ko kate bino na caméra oyo ezomona butute ndebo ko lutter contre terrorisme nini yango ezobangisa bino ki olie ya koboma mo ya kosala maponomi o ba congolais ba kosenga bino kosomba kama ya moto ya kopesa ba policier ngo pesa wana zana nzala po bozo futa ye 60,000 francs po mutu na nzala ko beta en désordre mbongo za kosomba ba mituka moto ya maya moto mbongo eza kosomba ya ba kamera oyo ezomona ka moi buto ezomona te ya biso eleki yango kutu bon mbongo eza ya koluka dialogue nini bozo banga bokomi kotoka boyi ndeko lezer likambo maponami oyo eza kaka likambo mutu na yo jike na ndako na yo zolala lisute komi lelo lali awa lobi kuna olali place mosusu bozo banga ni ndeko lezer avana nyata esika wana na koloba likambo tali maponami eza kaka likambo ya mbongo te pona banzo ebi ete gouvernement sa tie mbongo ebele na makambo etali élection bato bakanisi kaka maponami eza kaka okamati kasa okomi kombo oki obwaki na urne non mosala monene sala makavant yango mosala oyo babengi cartographie fiabilité ya fichier enrôlement ya ba basi basala 44 000 experts oyo bapanzanaki Congo mobimba 44 000 experts oyo basali mosala wana ya cartographie avec GPRS. Donc elingi oloba ete gouvernement apesi lomeya on a 2016 pour un budget etali opération ya seni gouvernement a prévoir 500 millions tolobi te ke mbongo ezangi kaka zéro non mbongo yali mekasi yali ndambo po nini po baebi ete mboka na biso ezali pays post conflit yango wana bato oyo basalaki mikanda bakomaki ete mbongo ya maponami ekoutaka epai ya gouvernement ekoutaka pe epai ya ba partenaire na yango tata mokonzi ya mboka lobi boye tango tokokendaka na dialogue eza pe poto tuna ba partenaire wana wapi oyo bolakaka biso pona makambo etali maponami tosangisa na oyo toza nango po topesa bakongolais maponami ya malamu il faut bon organiser dialogue c'est là ndeko nanga naza koya ya mibale kati bino na dialogue ya mibale ndeko nanga ya nazomona Lambert Mende kati na yo ya mibale ndeko nanga yi olobi awa likambo ya dialogue esengeli kaka yango te po ete tozo makambo ya mosolo mbongo wana ifo tosala makambo ya maponami dialogue eza mpona likambo ya tokolobela pe mosolo ya solo mais eza mingi po ifo classe politique élevée oyo babengi na lopoto ba option yango eza nini ndeko na ngai nga na yo toyebi na calendrier ya février oyo malumalu na équipe na ye bapubliaki baprévoyaki enrôlement ya bajeune majeur na janvier oyo maintenant nyaboyaki yango kasi bandeko na biso ya Fatima bango nde baboyaki yango eti biso na etumbu sikawa il faut classe politique eloba toko enrôler bango 10 millions to enrôler bango te ya mibale batu 1,600,000 bakufi baza na kati ya fichier électoral tomituni il faut kobongisa yango 450,000 doublons il faut kobongisa yango tokosala nini mpona makambo etali ba arriérés électoraux nyonso wana eza ba option esengeli bato basolola po ete bakoka koleve ba option omoni ntina po lelo oyo senye ekoki kokende na maponami ndeko na ngai kasi tomituna eske ekocreye trouble to te po ndeko elezera koloba ngai nazalaki candidat mais namoni esika wana tel nombre de bato bavotaki alors ke ngai nayebi ke enrôlement esalaki nombre boye nyonso wana esengeli to elage yango po processus et créer trouble te likambo lobi ya bamituka wana ya bama ya moto bakamera ndeko na ngai lelo eske po tokokende na maponami esengeli mboka evanda nye totika banzela totika kosomba bampepo oyo nayoki même ntango chrétien Peter Tiani a relancé te banzela ya usage unique o ba million et puis soki eza makamba mona nzela to yo banda